Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Merci. Et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qu'ils nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Et c'est un exemple pour les autres qui continuent toujours à faire de n'importe quoi. Et voilà, vous avez créé un service. Vous allez bannir même cet esprit-là de Koulouna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment à vous mes enfants, bana nangaye mibali kitoko zemi amwa mobali esalaka pasi. Soki bokosala mosala ya boye kozali pamboli mpona mboka na biso Congo. Bino ba o botikali kosala misala o ezangi tina. Tosengi na bino botika. Po place na bino ekozala na boloko. Soki kosala 5 perte mpona mboka. Misala koya tozana besoin loso, madesu, pomme de terre, matungulu, fufu, nyonso bambala. Congo mobimba toko bénéficier. Beto bana obokela bampangi na beto, bana na beto. Ya Congo central, ya Bandundu, ya Kinshasa, ya République nyonso. Beno kela kala kisalu ine ya bakuluna, kufa batwangani, kubotula bambongo, betela kolomba benu bika kisalu ina, ya kena mfuka ve. Bubu ya avec mes 18 francs, 18 000 francs. Muke baka saki amvimba, ya semoule. Il y a 25 kilos. N'est-ce pas, il y a vraiment bien. En tout cas, Nzambi Sadi, sa président Beto Félix, et ça c'est-à-dire que généraux nyonso, surtout Tata Beto, Papa Kasongo Kabouik, Beto Ketalani na ba télévision, mais Boubouya, même mon âne, Bika Nzambi, Jésus-Christ, qui est le roi du Congo, comme disait notre président, qu'il soit avec toute l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la FARDC, bah unité nyonso. Nzambe yani sakmuna benu, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino, toko bonde la biso tozaba mama. Toebi pasa komema zemi. Pasi ya mwana mobali ozana elikia, lobi ya kosalisa yo bongo soka bandiko bomayo. Esala rapasi. Yango to pamboli bino pe bapandisango. Bokabali solo. E alo kutate. Eza ya solo yangoyo. Bilembwe mona.